Bonjour la famille, certainement vous allez bien. Et nana signalika bandeko pour na ba live na biso bandeko. Dimanche passé c'était prévu tout ça live mais tout ça là était bolimbisi pour nango. C'était prévu de continuer mambo to na le bel samedi. En fait ezaki live ya mituna na miyano. Ba question est belle na zo vraiment ba question est belle. Oh fallait qu'il na répondre par rapport à ce sujet tout quoi aborder sur la sexualité. Alors samedi, on a une émission de difficulté. On a un problème à pollen. Et dimanche, il permettait une été. Donc, comme tout ça, week-end, 3 journées. Et le lot est lobby tout ça live. Et puis, tout ça, les lots, hein. Tout ça live, les lots. Bon, l'hôpital ça live, je sais pas trop. L'hôpital ça live, on répondre à la question vraiment pertinente va te poser un gars tel que au somba café. Ah, natiki boîte en wapi. Ben au somba café, tu zote ka café. Natiki boîte musique. Zote ka café aux ko biki eza remède au fait, eza qui se biki sa maladie belenzoto. Ils ont pour attention, ils ont problème hyper, ils ont stabilisé café oyo, ils ont sous collaboré au Congo, ils ont bimsaba toxique dans autres surtout bimsaba tapoto to karamingité. Café oyo ezali ko booster système immunitaire en autres, ils ont matière libido pour la maman, papa, maman belé, à force à remettre la pilule, tu peux utiliser la contraception des fois, et ils ont aussi les savants pour ça, tu peux pas désir, voire même, comme ba frigide, café ils ont restauré peso sunga. Café oyo bandeko et ça pour la mibali karaté pour la basse comme je viens de le dire. Et puis ils ont ko pesa endurance si pas papa. Ils ont vraiment bien. Batunion soiseau melango, mutunion soiseau mi café mutumo aza décidé. Batutu bazo ko et pesa ba feedback positif par rapport à café. Na manière oloba. Ba doit poser nga mituna. Si la sexualité, ndenge to meka pesa conseil côté ya koloba ke sexe est sacré. Alors pour l'utiliser, il faut que le sala on a ba norme selon qu'il est écrit. Bon, obali mwasi, to obalani mwasi na mobali, bozana plein droit ya ko consommer sans modération. Et tout ça qui va danger, il y a qu'à utiliser sexe n'importe comment. Et surtout, il y a n'importe qui. Et on va poser une question, non, mais on va répondre juste d'emblée. Moi, les collègues par rapport à la question. Et puis, na live, pour expliciter très bien. Parce que les gens vont il faut comprendre to pe baeba batuninga mama toyoki okobima na mwasi te to kosangisa nzoto na partenaire na ote mwasi to mobali avant libala ok bon sikoyo so bobalani oyo kodécouvrir ke mwasi aza maimai bolimbisi eza bakestion bapose oyo kodécouvrir ke mobile aza Dimitri fa congolais c'est ça ngaye pourquoi vous se pencher na mobile aza moké bon son bala munene oleka parce que bazali eza ba mariage kufa pour nango est-ce que vous savez ah oui mobile aliki tellement monene ba kena libala moi ça ko quitter libala kufi j'ai des témoignages comme ça na opesa on na obeta masolo na live ba danger za karaté que non mobile aza moké parce que faut boyeba ke nde tozabona mokili biso nyonso nazo poser question en même temps nazo répondre nzamba yebi biso tout ayebi mobali nini mwasi mobali nini mwasi nini hein qu'est-ce que j'ai dit voilà mobali nini oyo ngana oza confortable na ye na supporter mobali nyonso te à part non baba bizaleli nini même sexuellement ainsi de suite tozala ndenge moko te tozala kandenge mote na opesa bino ba exemple tangible palpable et na bombi en pour na live hein beaucoup comme moi il y a des réalités na banda ko mabala
moto akoso te mwasi nyonso te akosupporte mobali nyonso, ok, sexuellement, parce que ya mibali aussi et mibali mingi bato basepanchaka ata eloko aza moke. Soki mwasi aza sali te, parce que oyo mwasi po balolenge mosusu bamai mosusu bandeko bolimbisa ngai eza pe mpona sali te. Soki mwasi aleki monene ekoza mpe eza maladi hémorroïde ekomisa mpe monene. En fait baréalité eza ebele. Sikoyo okutani na mwasi ya bien, bizaleli bonzambe makambo tu boke na ndako ya libala aza propre te, aza monene, aza babiloko baraison nyonso boevoke wana oloba nini nzambe adesevoir yo, oloba nini osaki erreur fala komeka liboso. Non, pas du tout. Eza na baproblème mosusu eza grave te oyo ekoki kose soigner, oyo ekoki kose traiter, oyo neti mwasi oyo ayebolamba te. Est-ce que c'est un problème? Il faut juste relaxer au lamba, c'est tout. Problème, on est juste solution. Yo boya mwasi ya malamu bapesi yo et to be ozui kaka parce que bolamba te, relaxer au lamba. Yo boya mwasi ya malamu ozui kaka po ebobungisa ndaku te to ayebi kosukola te, okolakisa ye. Yo au fait eza ba problème mosusu pona za mokuse eza problème en nzambe te ya Dieu est esprit, ok. Il y a un problème mosusu to ko tsanza na kati ya problème en nzambe te. Et tant qu'il met to ko résoudre ngo na mayele na makanisi na mapesi na ba réflexion, mais il y a des problèmes ou spirituels. Wana des problèmes ya nzambe, ok. En tout cas, na développer, na omeka ko expliquer, il y a des cas et cas, il y a des particularités et ils appellent na basi msusu mibali msusu na yoka témoignage ya mosala nzambe moko eze belé nzambe pesi mwasi orienté a pesi mwasi ma bisu ça va très attention so meko bimaneka avant mariage ici ma mignon ce bébé na expliquer na pesi ba témoignage wana et puis ba le pourquoi je crois batanga ba livre ya ba livre apocryphe ya bible ba yebi histoire ya Asmodée na comment s'appelle Naomi et Sarah et l'homme moi bongo na bible batubele ba yebi solo wana. Donc ba réalité ezali, il y a des réalités qui sont spirituelles pour nos quatre la mususu pousser, aussi des réalités qui sont charnelles ou encore physiques ou ekoza nango résolu sans toutefois côté nzambe na kati ou encore spiritualité na kati. Donc vraiment na ofungoma ba poser vraiment ba question musu ba tuninga ai na peut son reçoit minute à répondre à la question oh ba tuninga dommage bon à introduire en kaka na continuité mon ko expliquer en eza tellement sérieux ba tuninga ba lobi maman est-ce qu'un chrétien a le droit à élargir pénis a droit à élargir pénis question au rôle balamote oui ou non. Et on mon expérience est important na vie ya mutu ndele pozo dans musala auto nos une expérience nzamba sa biso quand même mwangolo alekisi biso na banzela oyo ke musala to sala lelo en tout cas et soute biso nde baloba en anglais ça nous convient en fait na kuta na bakamoko par exemple neti likambo ka semenyo tata moko akomela mwakala ta période na sala émission mamba bangondo mobile na mosu bakabo kangami mwana na ye ya mobali mwana na ba sali circoncision 3 fois do ya liboso est raté ya mibale et salike et baby si mwana do du coup mwana fionuki et là on peut comprendre sous forme na ngote koti na kati sali soki nini suko mwana bokotika ya okola ndenge na lobi moi sinya mobale eza na ba mikolo misusu yokuta mwana muke ndenge na mwana bongo solution eza vraiment facile na meka kosola na tata na ya pena ba mikolo oyo et na bo mwana na ye akuta peut-être na maladie moko oyo sala qui est compliqué et croissance et affecté na témoignage à un jeune frère plus ou moins 3 mois passé bengangai témoignage on est lengue nzamba bien chose à na suite à vidéo oyo na opese bino on a expliquer bino si oui ou non et le pourquoi. Sinon bonne journée à vous, que Dieu vous bénisse. Tous en live on a le samedi à partir de 21h nzamba sunye le
mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze pour passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oya kokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili oyo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo kanyangwa kokanino ya wanzambe uni masomo ya ekusu ponanga okufose kwa poyo ozali nzambe Yesu nzambe moneno kitana se olata nzoto poyo bikisanga okitana se pozwe esika nanga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkoteya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkoteya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali konzi oyo esimba bomoi na mpa ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te ikolo evangelo na yo yawe mabele nyatelo na yo ozali nzambe ozali nzambe kote lokola yo Zambe na ngoya olatike mo vandina mo santu ozinga bina bangelo bakoyemela kayo tomo pe popa Artamon tu m'as rendu intouchable Artamon tu m'as rendu invincible Aliwana yo to komine la santu Lise kwa na yo to komine balongi se métamorphosé Osimingo sambwe maladie na biso Olengo baby naza toxiqué grâce à lui
asalaki nzambe ntango akufi badepsine balobi keno akosekwa mpo nzambe bakristo mpo asekwa alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda mpo ntango akolamuka abimaki elinga moko me comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te mpo milimo mabe ekotaka na ngulu so bino boliaka ngulu te mpo milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te mpo milimo mabe ekotaka na mai yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko